toye na mama na show na biso apoko lelo tozalaki nango yango etali kambo ya esclavage ya bato boindo na mboka Afrika na Libye oyo ndenge esali mpe kosala makele nalobaki tokolobela yango na ndenge ya kotalela makambo kozwela makambo koyokela makambo komonela makambo mpona nini tongi tolobela yango na spe wana po na spe ya koinforme boyebi likambo ezoleka ndenge mpe tozoba boye mpe information eza mpe na kati wana yango tokosukaka wana te na ndenge ya kolobela oyo foti ya oyo foti ya oyo toyebi foti eza ya bato nyonso oyo bacontribue de près ou de loin mpona ete bato baindo wana lelo na Libye bateka bango nde yango wana tozolinga kobea mpe likambo ya information ya traitement ya information eza kaka te na moto oyo aza na information ndenge azotraite yango pota mosusu bakanisa kama traitement ya information nde balobaka ye ekoti input ale après transformation na output kuna de te biso tozolobela yango na ndenge ya po sosola malamu na Libye po to bana bokuse bomoni bilili ndenge eleki oyo esali ete batomboki mingi bato baindo balakisi ndenge bazali kosala bato baindo mabe kuna epe ndenge bazali koteka bato baindo oyo balakisi bazoteka bato baindo kwa baumbu po bakena baumbu bazoteka bango aux enchères CNN moto apiblie yango na mikolo milekaki nde bachaîne misusu oyo mpe baye kolanda babandi kosala bemission ebele CNN moto atie moto ya suku oyo nde bato baye otomboka ebongaki ezala CNN toyesa bino likambo oyebani eza ya lelo te tomona bavideo eza kaka mpe na Libye te eza mpe na bapays mosusu oyo babengaka bapays arabe kasi bazosala nango nini basusu mpe babimisili ka Mauritanie kuna esclavage ezali bazotika yango wana tolobi ndenge ya komona ya makambo ndenge ya kotalela makambo nde biso tolingaki mpo tolobela yango lelo tokozwela nde oyo esali ndenge nini lelo nde so na bi lelo c'est-à-dire na mikolo mileki CNN a publié likambo oyo parce que eza na moto na nsima oyo asalaki mpe bankete wana oyo akweyaki na likambo wana influence na ye esalaki mpe CNN apiblie yango kasi esali ndenge nini kaka sikoyo mpo eza likambo oyebanaki bakomi na ntango oyo bakoki su komaîtriser situation te so nabi bakomi na ntango donc c'est-à-dire baoyo bazali kosoutenir traite wana ya bato baindo so nabi boye mpo naza kovize mingimingi Union Européenne mpo bango bato bapesi mbongo na Libye na bapays wana mpo babloke immigration ya ba-africain noir bakoma awa te nakoyebisa bino na cadre ya migration badiaspora bakodenonse kutu attitude ya bapays africain mpo na nini bamigrant ndenge tozali awa boye totindi au moins 30 milliards ya euro na Afrique mbulo eleki nalobi bien 30 milliards yango eza bachiffre oyo ya Fonds monétaire international nalobi au moins 30 milliards po eza koleka wana na mbulo eleki contre 4 milliards oyo Union Européenne
et promettre qui et pesa qui promesse dans les pays africains pour une aide au développement pour limiter l'immigration. Pour limiter l'immigration. Donc, bino mon bota la siko bojoba ezali wapi. Bojoba ezali wapi. Eza pona kozanga mbongo te, eza pona kozanga ba moyen te. Bojoba ezali wapi. Botala ndenge information ezali kokende. Ndenge nalobi nanu esaki ndenge nini sikoyo nde CNN abimisa makambo oyo pokokio mituna. Eza na ba raison mususu na ba stratégie mususu wana te. Eza te bamoni te ke makambo baza kosala balingi ba bongola eke ndenge mususu. Balingi ba bongola makambo na Libye po bango bato bakotisaki instabilité wana ezali chaos ezali kuna. Contrôle eza susu te. To balingi basala sikoyo eyoko nini. Wana kote na bango. Kasi kote pe ya ba-africain bango moko. Ozomona moto akotinda video alobi ke video tango natalaki yango epesaki ngai malade. Sikoyo atindeli bato batala yango pe po bakoma pe malade. Yo lingi bato babunda contre esclavage oyo ezosala makuna ya bato baindo na Libye to lingi bato babela. Ebe okotindela ngo bato nkama babeli pe esili ndenge wana makasi ya kosala eloko ezali te. Ifoto yeba ndenge nini ya kosalela information. Po ba oyo ba publiaki yango ndenge na yebisi bino ezalaki na ntina. Po oyo eyebana po na nini biso moko ba africain toyebaki ndenge ya kosalela information wana te tango tozwaka yango. Poyebi ke bakoki kojouer facilement na ba émotion ya bato. Sikoyo bato bakomi kotinda otala tango natalaki video na beli malade ale apanzi maladi na ye bato nyonso baza contamine babela basala so eloko te. Mpo na nini okomela bato te video oyo tango natalaki yango elamusi ngai pe esali appel na conscience na ngai pona kolute pona protection ya bandeko na biso na Afrique. Omoni te soki okomi eloko ya ndenge wana bato bakozala na courage moko ya kofungula video wana batala yango, bakozala na makasi ya kosupporter atrocité oyo eza na kati ya video wana. Oyo nyonso bakomona ya mabe oyo eza atroce kuna ekopesa bango makasi, ekolamusa conscience na bango po na babunda contre mabe wana. Okotransmettre bato énergie wana. Likambo tozo zanga koyeba yango nde on ayebisaki bino na kolobela yango na ndenge mususu. Polelo soki bakonzi musu na mboka Afrique kuna babandi kozwa mwa ba mesure basusu ba convoquer ambassadeur à Libye na mboka na bango lokwa kuna na Niger basusu ba rappeler ambassadeur na bango na mboka na bango kuna lokwa na République démocratique du Congo na mboka mususu bakomi koluka ko mobiliser ba moyens pona ko rapatrier ba ressortissants na bango kuna na Libye. Union africaine a sengi ba moyens logistiques pona ko rapatrier ba africains baza kuna na Libye. Rwanda andimi
pona atia ba moyen na epe ba mobilisation wana tango eza koya ezali pona peuple africain ye moko ndenge atelemi tomoni na Paris ndenge bake ko manifester mais esengeli koyeba ndenge ya kodirige énergie wana ezala makasi ezala malamu esala befe ya minene et non pas ebelisa bato bamaladi ndenge bato bazotindela bato mosusu ya video alobi ete ntango natali yango na beli bino mpe bozwa bobela faut koyeba kose maîtriser eza na pamba te soki baoccidentaux bayaki kuna na ntango baye kotia bato baindo mbowumbu ebandaki na nini bayaki okuta bango bazalaki na nyonso bazalaki nango besoin bakosi bato na kote ya bibilia na religion ezalaki mpona nini mpona kotia bato mowumbu deja na makanisi na yo yo ndenge oza boye satana ayi moindo yo oyi moindo mabe eyi moindo yo oyi moindo koyiba ayi moindo yo oyi moindo criminel ayi moindo yo oyi moindo oyo eza ilégalité ayi moindo yo oyi moindo tala nzambe ayi pembe mondele ma maria mondele yesu mwana nzambe mondele kasi babosanaki joseph ye nde mpe mpenza nde solo tata na yesu sikoyo bayebisa biso mpe soki ayi mondele to ayi moto moindo nde wana ememi bato na libungi babomi makanisi ya bato équilibre na bango psychique oyo bakoki kozala nango na croyance oyo bazalaki nango oyo baparent na bango bazalaki nango bazwaki na bakoko na bango parce bato moindo bazalaka surtout bana république démocratique du Congo ndenge balula na bango makambo ya bayuda oyo eza yango ya bango te oyo kuna kutu bazobengana kutu bato moindo so na ndenge azosakana te soki otangi kaka bakoko komi bokoko wana me kasi oyo bino mpe bosimba ya bibilia eza bokoko ya bajuif bakoko na bango bazali wana ba Moïse ba Abraham banani tout ça ce sont des bakoko ya bajuif eza bakoko na bino te eza bokoko na bango epe eza wana mpe na bible mpe ekomami likambo ezozangisa biso mpo tocomprendre bamessage yango wana esengeli toyeba kozwela bamessage ndenge ezali ntango oyo ekomi ete bato bayeba ndenge ya kodirige baénergie na bango malamu eza kaka te bobimi bolobelaka yango ata mpona Afrique mpona République démocratique du Congo bato oyo bake basali marche esili bazongi na ndako bafandi et après bato oyo basali ville morte lelo lobi batemi bake baactivité ezongi et après awa mpe na poto c'est pareil bokokende bosali marche bozongi na bandako bofandi et après alors il faut koyeba soki bato bazokosangana ebele ndenge wana soki bakokoka mpe kosoutenir baorganisation ya bato baye na mitu oyo baye na temps baye na makoki ya kosala makambo minene mpona Afrika ezala malamu mingi ezala malamu neti kosala réunion oyo conférence minene séminaire diaspora asalisi mpona Afrique na baafricain ebele naza kobeta to mpona ngai te ngai nasali awa na bato mosusu atoyi na bango wana na Pays-Bas barencontre osali mpona Grand Lac na bato ya Rwanda Burundi oyo mama Victoire Ingabire kuna azalaka na boloko na Rwanda Kagame akanga ye tosala na ye baréunion awa mpona paix na Grand Lac na République démocratique du Congo na Rwanda Burundi bakote ya nyonso wana bokokota na site na biso www.lisanga.nl soki otali na document bokomona quelque présentation nasalaka mpe na baconférence mosusu mpe ya lolenge wana ezali kuna koluka kodevelope makambo ya kosala kocreye bechange entre biso tozali awa na bao bazali kuna na Afrique na ndenge moko direct na suki awa toko solola mikolo ya kaka masolo ezali ebele po boyebi likambo na lobi soki tosaleli yango malamu ngala nazoyebisa bino efe ekozala monene mingi po tokoki mpe kobongola pouvoir à partir ya force na biso ya se
matondo mingi ndenge bolandi biso na pokwa lelo ezalaki babino yesu kitenge.